bato wana nyonso ozomona wana bazobeta musique wana bamusicien wana nyonso baza na basi na bana na bafamille et puis na kati ya baorchestre famille na yo mpe boketu eza na kati du moins likambo ebandaki nyonso ezalaka mpe na suka nango bozwi solution bopesi bapiste ya kosalaka boye mais soki piste ezaka te ezaka place moko ya haine efandi mpona koboya misala baninga et puis na étrangère donc naza contre te mais démarche nous sali démarche na nga nasalaki banda kala bango bazalaki même pas parce que nga na mutu namoni makambo na Angleterre bafukamisi nga babwakeli nga même basoyi mpona makambo makombo na suka nazomona ndele bandeko mosusu batiaki mabaya mpona base po ndenge bakotia mabaya na vulu baningo wana entre-temps bozomona ke baincompréhension ezali kaka et puis mokonzi na biso ya mboka akokosola na ndeko na ye na direction parce que c'est bien beau de le dire ici sur le plateau mais surtout bien pe libanda plateau tant on tourne yo comme dernier faut bien awere zakan les gens aussi au CLP tamsou joyeux anniversaire à répondre au PT oh mais oui na kata pays surtout na ngama ba mission bazali et puis il y a répondre au point l'équipe na nini pour netinga manda na zaraboy mutalinga kanzambe batu batindika yo zalaka na bizaila ko yebaka ke nga batindika ki ngai baye ko yembela ngai baye ko binela ngai baye ko bwakela nga ba animation wa bakamebele soko ko moyeba makambo wana makamebele ko zana ko vivre en paix eli ko zana falanga te mon frère para révolutionnaire depuis wengeta nga zo révolutionnaire nga et puis ozomona muta Blaise Boula belo mandengo wana muta gana ba classe na ebele akomi na révolution kaka quoi siko na yo mona ngope aba tango na moni atelemili Sokoda ezali soza de l'hôtel bango moko babandaki ekeyi ya bana ko futa 80 à 120 dollars le ba bozo ba 600 dollars so on a 600 réduit à combien 1000 so on a comme ça il y a futa ba combien il est au bandaki bandaki ba 80 na mona mutu muso 36 dollars azalo pour la cofondateur ya droit d'auteur makaka ba soeta Sokoda na kata mboko ngana ni Blaise Boula makasi ba bilo na ya bien mena lingaka na lubana liboto be famille na ina bandeko na ye alongola Makamba parrain de la révolution et l'attirer négativement. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te komini. Hein? Aziza ucho benga nga oh yaya le relié zate. Karmia benga nga kuna yaya to l'ambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision. Mais bozo bisanga lelo. Lelo car na débia moi bolo relié zate donc provision to ba mama tie na provision na ndakute. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bossala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na bamasa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topez s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bobenga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba master nabino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabiso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là-bas. So na komi koliabo ezali pona sauce oil. Sauce piment numéro 1. Na Europe mobimba. Pili. Ezala mi pena mwana mboka. Pico chili. Sauce piment. Pili. Oh, interesa ngai. Pico chili. Solution na mesa. Pico chili. Fidèles téléspectateurs, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions en train d'attendre notre invité, il est déjà là. J'aimerais bien taire son nom, nous allons le découvrir ensemble. J'aimerais bien la voir, Maître Christian Ankara. Bonjour et bon dimanche à toi. On va voir l'invité sur ce plateau. Avec lui, j'ai toujours eu à boire et à manger. C'est vrai qu'il a livré un grand concert le vendredi. Bonjour, bon dimanche. Bonjour mon frère. Ça va? Ça va très bien. Ça fait très longtemps. Ouais, on est là. Il y a un concert, il y a longtemps, mais il y a un concert au bout de la nation. Il y a un concert. Concert au Canada, il faut y avoir un concert. Nous allons nous asseoir. Kumumanda chante. Au Japon. Non, mais là-bas, les autres big and
il faut ni moi ko lata nzoto ndenge olati boy. Alors comme ça biloko ba Japon en Japon mo kolomota comme ça biso donc nzoto kaka. Bato ba commissaire ya mabe? Mais oyebi biso na pays entre ngana yo to fana na mission munene na monde roi papa manakata Congo. A commissi sapato commissi là combien de temps? Pendant combien de temps? Ma maison est reconnaître que ngana yebi comme des garçons et ils ont 10%. Kuna na ba moto zo 30%, donc mais par contre to commissaire moto to pesa en place belé retourne absolument. Voilà, on a 100 soirs. Voilà, alors comme Manda Chante, t'avoir aujourd'hui sur ce plateau, c'est un plaisir pour moi parce que l'actualité, il y a tellement à boire et à manger. Ça fait 2 semaines qu'on était absent, mais de retour à Kinshasa, je pensais qu'aux joueurs Moutaliboso parce que l'actualité est aming. Je ne m'aurais pas passé par 4 chemins, je vais directement dans l'actualité. Tousengaki musique et zonga. Tousengaki couvre-feu, pousse en moment dans 23h, tout le monde activité zongi. Voilà pourquoi j'ai dit même le vendredi. Chaque vendredi, on vous retrouve. Si, vers Kassavo, beaucoup dans Dibaya, septembre. Il y a un siège aujourd'hui ici. Parce qu'avant, tu as na bandal, na la finesse. Oui. C'est quoi? Tu as un siège dans le centre-ville, na Kassavo. Dans la 70, tu as le numéro 72. Et c'est un ami à Fongolé pour la partie, c'est pas Rotarana Bango, c'est normal. Donc c'est chaque vendredi, à partir de quelle heure? 17h à 22h. 17h à 22h. Alors, dans ça aussi, l'actualité, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Bandego Nabiso, artiste musicien, qui a date pour des productions na poto. Commençons par Weranson. Qu'il faudra dire, la publicité a commencé, ma communion c'est Bandagi bien, mais juste après, on a vu ce qui s'est passé, concert annulé. Qu'est-ce que Manda Chante peut dire? Non, ma musique peut dire politique et côté mingi. La date est belle, ils ont poto apparemment, et comment on dit la date moga pour la buzz. Parce que tout cela depuis, ça fait moins de 2 ans. Non, conseil de raison on a poto oui. Tout cela bandeko oui, street des athées na poto, mais tout cela bandeko to yeba. Et là on est au sala po. Tout zonga musa normal parce que qu'on n'a pas bandeko bazo sala refus d'absolu robert na poto et zamboka na bangote. Qu'on a besoin na bango bolingo déjà plus parce que et comme mboka déjà pas et pas. Et 3 ans ou 4 ans passés, même dans le Soana, il premier FC Ngabi, piste et solution, il fait moi en banque parce que Boye, d'abord, il manque. Il y a Moussala et Batou, et puis, il y a culture, il y a pays, il y a pays congolais, il y a culture, et des 3. Batou, il y a des musique, il y a des musiciens, il y a des bassi, il y a des familles, et puis il y a 4 orchestres. Famille, il y a des orchestres, il y a 4. Dis-moi, les Kambo et Bandaki, nous sommes à peine à Souganango. Bon, juste solution, pour passer ma piste, il y a que ça va boyer. Mais ceux qui piste, ils ont raté, ils ont place pour un effandi pour nous reboyer, mais ça là, et puis il y a étranger. Donc, on a beaucoup parlé avec lui, tout aussi ça déjà. Mais bon, n'est-ce que le tout le monde a tongo, va conseiller les gens dans la poto. Nous bandeko ba tcheki mabaya, sans tout ça la conversation, on a et vous en a danger. Et puis, tu es en danger. Donc, pour nous trouver qu'on dirait Bandeko Bago Tchaka buzz. Mais est-ce que selon toi, tu penses que Bandeko Nepso Poto sont prêts à pouvoir vous accepter? Na combat oya bato table moko. Oui. Na combat ya place ya bato pena ba kenaki ba classe. Na bato ba kenaki poto po pas tombo la mboka na bango Congo. Na combat wana bato wana ba prêt. Ya roloba ki non manda oui. Moi po au monde na kata combat makami ba limisa dozali wana ba N. Il y a un règlement des comptes. Un règlement, en tout cas, au moins, il y a un serre, il y a bien un mobile, il y a que ça la retraite na kata ki combat. Et puis, il y a communiqué contre les musiciens. Dernier combat, il y a un modèle contre les musiciens. Les musiciens, ils ont maman ou tata, et puis, il y a des bandes à Mboka. Tant qu'on a c'est les donc, pour nous trouver même que mandat nous sommes continuer sur nos quotas, nous avons contre. Donc, il faut terrain d'entente, piste de solution à la peau. Les Kambo, il y a des Tumba, ils ont des Les Kambo, ils ont des musiciens. Besoin d'un pot, t'as un bozo ça, t'as un bozo ça, n'a pas chance qu'on a bossé à l'autre côté. Oui, mais ici, nous sommes dans le rôle d'aller à part l'éducation, à faire une saison à moi, mouki na hôpital, école, ou soit moi, on va faire, mais
activité mo sala que voilà ba ticket na nga bosombaka na ba disque na nga bosombaka yango makampe na salle na mboka oui mais ya kolobaka que refi on est salami puis les injures en tout cas dans le monde depuis qu'on a beau terme na mokili nzambe boye monde oyo bazui place ya kufinga ya monde na psa Congo ndenge ninga na kufinga yo banda tongo tipo kwa papi oza na mwasi na bana ona ba famille na yo na ba camarade na yo et na fingi yo banda tongo tipo kwa et le ba moninga na yambio donc ba retrouver na yo mara mo mutali boma normal donc ba injire résout place na place té est-ce que combien les autres tina nini na ba injire otali pena mutu moko otali mais oya zaka na commune songolo parla ndako na bango yango démarche comment ça na poto yango donc la démarche moi je pense que la mise en Nzambe est en place. Mais après quand tu dis quelque part que tant où yo mona ibandeko ba chaba date ou yebaki déjà que ça va pas marcher, quelle a été ta démarche ya koyebisa bango par exemple bien ko so mutu intéressé ngazalité. Est-ce qu'il faut pas intéresser? Oui, celui qui est intéressé, nazo banga mais mutu intéressé kin biso que moi likambo esalem boesalem oui bande comme ça ko beta na ateli ba na poto abengsi artiste. Oui, mais place n'est pas officiellement que non voilà toujours qu'on a la concert, il y a des considérations, oui, parce que officiel place n'est. Ngana mona pas mais ça les gars na TV pour en parler par. Non, ba invitation tango salami ba réunion et salamité. Or non, je suis pas contre hein, na bandi oyibi démarche ni na ça si bande on a plusieurs fois. Bande woni. Donc naza contre té, nazo pesa mais démarche nous sali. Démarche na ngana salaki banda kala bango bazaki même pas. Parce que ngana mutu na moni makambo na Angleterre ba fuka misenga ba bwageli même basoyi pour na makamba combat. OK? Mais tant on li bon peu ba bandi, fallait les accompagner. Mais Casselo toloba kit ba bio non voilà bino bozo ko beta wande ni bomona ngama fali nga sakite bozo ko beta so bozo na ko wenge obeta. Donc ils ont place. Or normalement baba ki bon 3 ya Angleterre, 3 ya Belgique, 3 ya France, ba luki ba tête. Lokola bandeko Dombo ba ndeko musubaza wana ba papa ba babin ba luki bango ba bino bango voilà. Bino quand même démarche ça me démarche mo ya bata mayele mais na se ya mayele bo monte que piste to ko sala yango parce que culture bango bazo bomeza ya bango moko eza ba étranger et lelo yo mo monda mo ya lelo siko bola muki na tongo bo moni manda ko livrer papier mbo mapaya na ba étranger non na ko sala ngota ngaso na pom na yo to aussi sango na yo na kata mboka na psoko ndé pa ba démarche ko mo zo nzela ya omoni awa bino bo na kanda awa bino bozaki na kanda moni donc à peu près on a gozong solo yango mais tina suka nazo mondere bande comme suba tseki mabaya pour na base po ndenge boko tsama mabaya na vulu bandingo wana entre d'abord mona ke ba incompréhension ezali kaka et puis mo continue pour samboka encore so na ndeko na ye na direction France parce que direction France c'est la direction moko o ya mona na kata monde lelo francophonie dozo préparer on faisant na kata pays ba mission congolais ko bon bango ngani balingi na bango biso poto loba parce que bango bana problème na biso te bandeko na biso baza libanda démarche bazo ça na miso na bango est-ce que bango francophonie tango ya musique ko zala te c'est ça le problème et ngai na moni bandeko lokola ba daju aya beti concert awa azui mbongo meke azongi na poto na moni ba joueur na biso o ba yaka na kata Congo o bazaka to benga ba uta libanda ba joueur international ba yaka mukonyo ça est-ce que tant ba yaka to ganyaka kaka tant ba joueur ba yaka to ganyaka kaka to pour la mingi ba joueur ba pesa même bakara na président Kabila biso ambitieux ata jeep ata ketch ya pamba ata vélo to zote ba joueur ba pesa ba jeep deux fois devant nous comme ça mais ba salaki honneur ya pays zela ba joueur wana bazaka na poto kuna bande kuna ngana yo ba mona ba kuna et le bela ba ko côté musique quand des pour le samboka non. Donc, pour moi, démarche c'est malam na bandeli parce que biso do bandaki biso do monaki pas ikombe bandaki na poto bena batali boso. Mais les deux démarches c'est côté Kanda et côté Ingir et côté division. Je pense que ba ndeko na biso ba combattre bazana poto so bazo talanga frère na bango leki na bango ndeko na bango nazo ba na kombo Yezu que c'est le moment il y a ko organiser mabota na biso parce que mabota na biso yango au Congo. Mabota na biso za libanda kuna te ya kufinga nga devant mundele otabi nena ofinga ndeko na yebo ya ko boya musana nga devant mundele aba nena boya musana ndeko na yebo donc et comme démarche bon mabe et na limite que yo goza na grand frère mo lever za dirigeant ya Congo pour mabota la incompréhension oh mais oui
cause la dirigeant Congo le comme le la place Morobo il y a Konyo la mutu non ko diriger mboka le Congo vraiment ninga na vision na monaka soki pena plutôt que na ngolwa il faut tous aller ensemble to pesa papi mboma mzaza président mboka to pesier chance to za derrière yepo so to za derrière a côté biso na facilité le talent ninga lelo ya biso muta comme dirigeant ata chef à localité à quartier Pamba il faut mona ninga kozala na problème o lia malamu te so ka leka malamu azoyi bambonga mboka so ka latika malamu azoyi bambonga mboka. Voilà à peu près. Alors, on va passer. Le deuxième événement, c'est aussi l'annulation du concert de Kofi. Pourquoi j'en parle? Parce que parmi Bateau Bachagi Badat, il y a aussi Ferré qu'on attend. Il y a Fabregas qui avait déjà une date. Il y a Félix Joisé qui a déjà annoncé aussi qui va annuler. Mais à voir maintenant. L'annulation, bon, il y a Kofi, c'est déjà signalé aussi que c'est peut-être par rapport, il y a Maramba Covid et tout, ça va annuler le programme. Mais qu'est-ce que tu peux quand même dire s'il faut placer un mot? Oui, si on a placé un mot, il y a comment tu as une déconnaissance na poto kuna il y a bien abisso. Pour mission sous un musicien, d'ailleurs ngai na sali ba preuve na ngato na bagi na nzambe fona sala. Ba preuve ngai ko ya na Congo parce que Congo grande partie à Congo, au moins 50% de manda, musala manda salaka. Mais les bandes qu'on a pour nous est-ce que vous avez dit que le manque à gagner dans la direction de la personne qui dans la diaspora, ou basala magasin, ou basala restaurant, bataba cop. Nous faisons foot, ils Monsieur Gilbert Moko à l'ambassade à l'ambassade de Norvège. Na mission ngabi mais qu'est-ce qui se passe? Bino mo boza na sali kambo ou comment parce que mboka za ya bino. Banda gala neni yo obeta na mboka ngam na sali sécurité pour la sécurité mboka na mboka bien. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors monsieur Gilbert Abina non. Poto to uti na problème ya Covid. Poto ezali na contrôle tilelo ya koyeba ba état ya batu. Et deuxième chose, to uti ko pesa batonga na poto awa. Batongango wana vaccin wana toyebi yango nanu ba effet nango nyonso à 100% na ngezalité mais aucun est déjà bien. Alors surtout aujourd'hui star moko leona kata pays ya Congo ayo beta kuna. Biso to juste musala sala contrôle ya koyeba nana zoki vaccin te et sur maladie moko yé. Bon ça va coupable bino ba congolais qui est à la maladie boyeli sobusa. Donc tout le monde a que to même bino tu au mois janvier pour tout pesa bino place normale biso de ko assurer sécurité na bino. Mais si on a le aspect na ewana il y a aspect moko na ko même na bandeko basi bati mabaya mais okoloba na nani ndelo mbele komi to sangana mais to sangana oui lelo moya lelo mon frère papi boko sangana batu oui mais ba langage déplacé ba qui impolitesse ba manque ya ba respect tout que malembe na zo faire voir le cambo parce que yo za suna na militaire bishango na milieu comment donc biloko wana tant que mon avocat papi mboma bengi biso to réunion mais na lobaki na papi mboma mabe na lobaki na mwasi na mabe na finga ki papi mboma okomi ko mona mo o tata lokola liboso ezate mais lelo to lobi vraiment na kombo ya Congo na kombo ya musique ya Congo na kombo ya ba maman na biso aboti biso na Congo awa mi senyo so ayeba ke musana na biso za musique oui na ebe belé ba grand coopérant lelo ba saka ba cop na ba mususu oyo ba na pesa musique sur na place te mais moko na moko afanda to benga ba kulutu na biso nyonso to bengi ba ndeko nyonso catégorie nyonso même ti na bébé chando to benga lo tata chanda batu nyonso to za to le ba moko lilo ba na biso moko e ko mema biso na direction générale il y a place stricte légalité ya munyo za contre même nos amis o ebele ba na kisha bazo ba congé na bango au moins loko ya za pour mais so ko komi contre mais tout ça mais on a presque au moins. Mais après, la division ne vient que de vous-même, entre vous, si on doit le dire. Querelle, on est où tu vois. Papi Mboma dans l'orchestre, on a dans l'orchestre. Papi Mboma, on a fini la groupe, on a bateau, on a balinga, on a contre Papi. Papi Loko, on a dit, on a régner. C'est pour cela qu'il faut renouvellement et intelligence, on a la place, il y a éviter. Bande ko na biso belé zo mona en face na ngana yo na zo biso bande ko belé ba musicien baza na bana moite toza na bana moite mais na bana wana avenir na bango zanini bana na venir na bango ba njiro côté internet lelo
Pour injurier côté internet, si vous êtes prudent, on a sur moi. Pour injurier, on est le moins facile. Or, injurier, c'est la facilité. Pour injurier, et ça, si nous avons mal, mais comment? Pas si longtemps, le chef de l'État vous a reçu. Vous avez représenté des artistes musiciens. J'espère que vous avez pu caser au solennel ma oui. Mais après, je crois, réponse, il y a chef de l'État qui réponse moko il y a réconciliation. Cela veut dire, il a dit, il voudrait bien vous voir tous ensemble. Mais si quoi yo? Ce qui totali ensemble yo zo lugarolo basiko yo. Déjà t'as na sokoda bino moko boza ensemble été. Parce que tu fais partie aussi. Déjà bino moko na boye, bomeka maisha 1 maisha 2. Vous n'avez jamais réussi ya aux ensemble. Li solo moko bima pe betama. À l'époque il y a président Kabila, bachela bino budget. Ba sino boya na ba proposition et tikala ko sala maté. Est-ce que devons-nous nous dire que le secteur, il y a musique. Et là, bon, limbisanga terme, je pèse bien, limbisanga. Et ça, il y a koloka. Tout artiste musicien bango moko, bazo lingande koloka, où vous n'avez vraiment pas besoin de l'unité. Parce que c'est bien beau de le dire ici sur le plateau. Monsieur de Bimpe, le banda plateau, tant on tourne à yo. Comme au dernier, il faut bien avoir Rezakan. Oye bate. Alors qu'à autre chose, il problème. Dernier, il faut bien avoir Kofi. À autre chose, il problème. Cela veut dire que c'est dans des moments comme ça que nos frères ont aussi besoin de nous pour avoir un réconfort. Mais comment ils osent expliquer? Tout ça, dans la musique, il y a monnaie et nzambete. Tout ça, dans la musique, il y a la sorcellerie à niveau. Tout ça, dans la musique, il y a la musique. Mais tant que on a la musique, on a la musique, on a la musique. Mais surtout, quand même, on a l'église, ecclésia, terrible père, ça va. Mais ça sauvera toujours honneur na kombo ya likambo. Ah, na sauver honneur ya kombo ya likambo mboka nanga fona sauvamo. Na tika moteur mabe nanga on a sauvamo. Il y a des gens aussi au CLP tamsou joyeux anniversaire à répondre au PT. Oh. Mais oui, na kata pays surtout nanga ba mission bazali. Et puis il y a répondre au point l'équipe on a nini. Pour netinga manda na zaraboy mutalinga nzambe. Parce que so tali na tindi papi mboma joyeux anniversaire à répondre répéter. Autant les pays les gens yemba, autant les pays autant on regrette le message de Kenya. Il y a des gens comme ça ici à Nakata pays. Ça t'arrive pour se récupérer, on retire le message. Non, na beaucoup d'avoir en face na binga na kase ko za humain. Nous avons inhumain. Parce que tali comme na bloqué mamo. Tali comme na sala qui pour na yo, on répondait de loba péri. Et puis na kuta na yo falo banga amanda. Na mona go sala nga moi joyeux anniversaire mais na zaki na moi rien peu. Donc yo aujourd'hui c'est quoi qui Batouana peut bazali. Batouana bazali. Alors, moi je pense que l'élo, tout le monde a une piste. Mais piste, c'est entre les gens qui ont yo. Mais yo piste, on a une musique, non? Piste, c'est une musique. Bizaïl na biso fait ça bizaïl moins noble. Parce que la musique est noble. Bizaïl est mal monté. Et là, on a trouvé la musique na Congo. Na solo même na Pascal Logwa Kanza que je salue en passant, mon grand frère. Aza, oui. Azali. Le 28. Alors, qu'est-ce qui se passe? Yo, talent aux années, niveau aux années, aux années, ok, n'a pas plus de 30 000, ok, c'est pas plus de 10 000. Nous en avons normal. Mais qu'est-ce qui se passe? N'a pas de qu'on a mis sur la carte monde d'angoa. Moto sur azur azur tam sur 10 000 au Benin, mais sur azur comme déjà que on dirait fin d'argent avec l'avion. Abandi ko explique na sikoyo. Abina ngamanda. So monde nga bazaka bana ba full té. Ah, on va misser mon créer comme ça bani. Mon nom artiste est full. On a tina ko tsaka matériel libosoté. Et puis on a tina ko za na orgueillité devant musique. J'ai aimé cette réponse. Il y a une réponse mogo géniale et puis Nathalie Gango mais yangum de même biso yangum comme de même biso na libulu. Ah bon. Mais oui. Parce que ils ont fait la force ndé son et son ramagamnyos. Force union faisant na maboko ya yemé inkolo. Ils ont fait la force de la CF et ça la raquette, toute une voiture, et puis là, et puis papier moment reconnaître que Batindi Gingai, car le Peli, Nazela, Baninga Bakota Token. Tant que Batindi car Yoko Zela Baninga, loin au bas de transport, mon sous, pour pas rejoindre Yo, des pailles Makambo, l'allié Mingi. Batindi Gai Moutoukana, la musique. Mais nous avons gaminé, la direction de Fana Mikolo Mingi, Yep Saranga Makambe, la parabole. Donc, au bas de Tarangana, on a minute, on va me ramener Nazoroba.
à chaque fois soki batindikaki yo ka repelaki tala sima bana batindikaki ngai bana batindikaki nga mais yo pe batindika yo mais nani batindika te nga na yo to utu yo batindika mais oui on a lobby mutu yo batindika ye mais nga na tala sima moi ta pusala pembe nango mwana ndenge sima na ngai ali liboso na ngai ali et ba ninga no nyoso ba mission pe botindika batala rapesimi bon so yo ozong songo sima na makamna zoloba na biteki na peti opinion so batala raté na lobby que bato yo po vanda na ba na pesi ko ba na ba Congo kuna pauvre na lobby boya batu batindika yo zalaka na bizaila ko yebaka ke nga batindika ki ngai baye ko yembela ngai baye ko binela ngai baye ko bokela nga banimation wa makambe belebele so ko moyeba makambo wana makambe belé ko zala ko vivre en paix eli ko zala falanga te mon frère ko vivre en paix ezali yo mo na kaka amuto za paix voilà o za la de belé te bala makambo na ndako na mo ko so mungwele kaka hein on a pété. On a comprendre ndé. Mutaka na mbongo, mais ba lamba bilo na ndako. Mbongo yo na ndako kaka soka ye akuta. Tam so batande ba sous vêtement ya pempe na fil na ye wa tandaka blamba, mukuta ba bilo que c'est bébé commission ba donc wana kozanga on a pété. On a pété. Pèse les logo osaka na ngote. P ali au moins le longa na totaliser 50 ans na bientôt là le 26 novembre. Na outil bisika to outil bisika to komi prudence mon na komi na on a besoin moi surtout na domaine on na manga mbo boy parce que na taille ngabi domaine na boya domaine moko ngana mona ko domaine na bangelou parce que nos grands frères nos kulutu nos papas ba beteki musique na mboko yo oui poche yaki bien payer organiser ba rozo ba non mais ba beteki musique ya lokoso falanga te ba beteki musique ya matolo te ou soit de biso comme ça ngambo et ba et puis ba sala qui dédicace yaki ya kabla ba tout. Donc à peu près mon frère, en tout cas, na bolingo nyonso photo kutana. Na oui bandeko biso ba to za rappel mingi te to za mingi ba mission ba ze belé. Ba mission ba ze belé na kata Congo. To ali mingi. Beaucoup ta ndeli déjà Sokodé a divisé. Non, Sokodé a divisé. Sokodé a dit sur l'état de l'auteur où ils en a kata. Sokodé a tout à l'heure. Mais oui, pour ceux qui ont divisé sur ma bête. Ils ont divisé te. Les pères Kazab. Mais monsieur, André Chazab. Obi na ngai to beta le selon, surtout to beta le selon on beta le yango. So do beta ngoto bina betu lango logique quoi. Logique. Pour na ko kabwana mututé, pour na ko na mo so beta ngoto bandeko bela na mo c'est bon. Na mo ki ndego musu sam chinto musonge ala ya o yambagi no. Ouais nani. O yambagi sama wat. O moni. Donc makambo musu lobi lango mingi. Ngapo na nga démarche à Sokoda na bagi na ozali bandate. Na ozali na opposition parce que pays na biso ndele tout comme opposition. Na kati ya biwan bo je pense que syndicat ba syndicaliste mbagoza la pona ko déclarer ah non salaire comme mais ce que comité na kati ya Sokoda boye na opposition o ezo de na politique opposition na kati ya pays na biso comme opposition monsieur sala manango pour mais les cambo esimbi pe bolobi oui esimbi opposition ko s'opposer na tout kaka te ata mutala ti chemise à belle chemise boyo o s'opposer na oka parce que yo za na moko ya na couleur musu ya unité bien wana sikoyo bien mais bien ce que moni bien tango et là on y l'acception que bien l'acception Alex Bino quoi ko lo bango papa bimbo mate ko keno na internet te ko keno ko sala recoupement ya batu moko te po ba lo bana bato bazana misu ya musika ba bota makimbangu na mboka batu bazo diriger Sokoda lelo ou soit o ba diriger ki bazana ba expérience mon frère Sokoda bandi wapi ndeko na biso ingénieur Blaise Boula batu bandi ba Sokoda bango droit d'auteur sur l'état de l'auteur je suis fier de vous mettre les bravo pour y mettre la moto ça la moto logité na kanda comme on se na nébité batu babandi société de droit d'auteur Sokoda monsieur Blaise Boula bah monsieur Jacques Mondonga et il y avait des kulutu le quoi Elombe Bodo vient absolument sous de Brendé c'était bien parti et puis sur notre tour on a pas conduit on a à l'époque on a conseillé à excellence Matata Pone, le premier ministre à l'époque on a conseillé pour soutenir le mission parce que si on a d'autres termes ça va bien démarche entre Saliango fallait avoir une magie de bosso est-ce que Blaise Boula on a tanga une minute toi on a démarche toi ngai so kaza de connaissance na nzambo sala yebi na tindika na ndenge moko na zo kuna ba problème ba ndeko na so wenge ba bi oh yo zo ba bien belé pona est-ce que yebi ngabita idée na ezama lam pona Congo mobimba le gars pour l'intérêt général n'a obligé à tindika et na tindika soit ko leka na betando na bino soit na betando na bino comme ça ko wanga na au
mona kanza ba opinier parce que na tindika gi na yaki bena ko tindika ye ngai ngai mbala moko amemio ngai amemanga ba tant otindiki au PC sur exemple ngwa ce ba tindiki mutu ke démarrer faut freiner na moni place moko ta ko ba manda yo ko ta moko kende ata place moko parce que otindiki mutu ke kembala moko kenda non mon frère vous allez poser dans le na poser na makambo na oloba na yo otindiki a freiner ki to a ke freiner musika tindiki mutu kango wala ko ekomaki nzenze bo choli Mercedes tant démarrer ka pa gabi bon le gars n'a maîtrise mingi na kolo na fana na ngai titi mais lelo yé muta telemi pour la déclaration mais biso no fana président ya mboka bengi biso yaki mo nombre ba tumuketo kendaki tant président mboka bengi biso malobani na lobaki na biso bozala ini ya Josar bozala ini na ko soutenir yaki na ndekono ya muluba Jean Goubal pembeni yaki na ndekono mususu yo nani yé mo Blaise Boula zalaki président Josar a tellement bon non parce qu'on a tellement qui on a yaki bayula la quitté oui bayula la délégation mazala quitté OK abia Josar bozala ensemble ngana otsa no point président ya mboka que je salue en passant à respect donc problème qu'on les a été na Sokoda ngai Sokoda on a fanda ya bango wana babandaka tina lelo parce que Blaise Boula oui babandaki Sokoda ba pese ki place na place mais ago comme ça on le voit mon a problème té le la mon azanga azosi la makila facilité il faut apusana pemeni ya kulutu na yezo sa apusa pemeni na biso ba manda boya tala makambo boyi bate yango et ko makaka tenenge pe yango ba kango chaque fois non soit zo le bango chaque fois à chaque fois zo le bango moi je refuse pas mais problème na ali ko lo bana yango ya bien mo comme ça na ngona nga bi ngana mo di kombo parrain de la révolution ezali komoko et là tio na molimo wa négatif parce que ils ont révolutionné makambo so comme makaka révolutionné mais ils ont fait ça positif comme landa mais ba kombo za makambo yo mboma wala c'est na famille na makambo nango ba kombo za na makambo parents révolutionnaire depuis où ngata ngaka zo révolutionnaire et puis ozomona muta Blaise Boula belo mandengo wana muta gana ba classe na ebele akomi na révolution kaka quoi siko na yo mona ngope aba tango na moni a telemili Sokoda ezali soza do tero bango moko babandaki ekeyi ya bana ko futa 80 na $120 le ba bozo ba $600 so on a vu 600 rédia du combien 1000 so on a vu comme ça ya doit futa ba combien yeto bandaki bandaki bana ba 80 na mona mutu bozo $36 fidèles téléspectateurs nous allons souffler j'ai même perdu de vue que ils ont anniversaire à Batou on a bande on fait anniversaire et belé donc papi non c'est bon ça dit bande on va $36 par contre on va 600 moi j'ai vécu même $36 non c'est pas mis c'est mon la on a période de quand même on a période de banane mais monsieur kozong sanga na malobate ba commencer monsieur n'a pas poser question banana nazo ba banaki début à Sokoda mais le on banaki na bana lokwa to bota bana lokwa na mwana wana azokola obana na maternelle tata et lokwa no se ba rande ngwana ndenge bandaki ya wana boka na yelo zaki bien kulutu nyoka longa ali kulutu na biso surtout ya wenge wana ayi place ya makamba Sokoda te po anganza manenge babenga terralement et ali mandat ya président Josar na kati ya kipese ya ekosi la paix mutuza okota mais biso zolo bango na bakana yo to mona ki na makamba ko tindika mutuka esimba kite et simbi bongo mutake na ye mutasonga so na place wa sala asala lelo na Sokoda to koza o na salité mais monsieur wazo suma ka minene donc Blaise nega sa sala ou bien sala ye mutuka ya souté Blaise Boula zalo kwa mutu o bi que tout ko Blaise a trésor dérangé oh pardon OK les pères Kakoya monsieur azalo kola cofondateur ya droit d'auteur makaka ba société Sokoda na kata mboko ngana ni Blaise Boula makasi ba bilo na ya bien mena lingaka na lubana liboto be famille na ina bande ko na ye alongola makamba parrain de la révolution et là tié négativement on a demandé au bas fête anniversaire et belé nan Alain Chamala à Londres OK voilà, Alain Chamala, belé. Prince Ikamba Nolan Maël, bon anniversaire à toi, bon anniversaire à Déborah Mpengo, Oya Bisso, mon Sam Mpengo Mbey. Allez, bon anniversaire à toi Déborah, bon anniversaire à Sissi, bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires. Nous allons prendre notre rubrique anniversaire, on se retrouve tout à l'heure. De retour sur ce plateau, bon anniversaire aussi à Sony Kamana, le faiseur de roi, bon anniversaire à toi mon frère.
J'espère que après cette émission, nous allons devoir nous voir. Parce que tout à l'heure, il faut rappeler aussi qu'il y a cette soirée des galas. Félicitations à la fondation Kayote Kabika. C'est tout à l'heure. Merci au pasteur Moïse Mbiye qui va devoir prendre part comme guest. Barbara Kanam et Pascal Okwakanza. Nous serons tous présents juste après cette émission. Un grand merci comme ça à Yoli qui nous suit depuis Lualaba. Clin d'œil spécial à toi, mon ami et frère. Merci. Et félicitations à son excellence Aimé Boji. Les savoir-faire conduits au mérite. Nous avons vu les sondages. Coup de chapeau. Clin d'œil aussi à Trésor Moutiki. Pourquoi ne pas dire un grand merci à Jacques Mbouania, maître ancien, Trésor Liolo. Clin d'œil spécial à Kingo Makiadi, qui je vous signale est déjà de retour à Kinshasa. Merci à Willy Moucheni, le code mondial de tout le temps de tous les jours. Bonjour et bon dimanche à Faustin et Robert Kinsiona. Clin d'œil spécial à vous. Alors, je reviens avec vous. Cette fois-ci, on va un peu changer de côté. Franchise Nayo, tout le monde qui envoie des messages dit ils aiment bien ton côté franc-parler. Question de masculin qui est de mon côté à Bozab artiste. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le ministère de la Culture vous gère bien aussi? Est-ce que vous avez le temps, l'occasion? Plateau A. Comme moi, ministre de la Culture, je vais profiter de ça dans le pas excellence Aimé Boji. Aimé Boji, tu n'as pas de outil, tu t'indiques à cara. Vraiment, les lots, quand il y a un téléphone, tu es là, tu es aux années mardi. Oui, ça y est, en passant à l'objet, parce que comme il tu t'indiques à cara. Aimé Boji, il y a un macaïco, il place le camanzi, il y a un peu de t'indiques à cara. Mais il t'indique à cara, moi, qu'est-ce que tu es offert, tu es tout. Alors, maman Nabiso, il y a un ministère de l'eau, Azali maman, on a un respect belé. Son nom. Ça y est. Et puis maman Foray. Maman Foray, maman. Hein? Maman Gertrude. Maman, oui. Maman Nabiso à côté, on a des pères à côté déjà. Maintenant, la salle appelle Nabiso. Ok. La salle appelle Nabiso. Mais na mon azan avance déjà, ba kolo te belé, ba kouta naé, azapé malamu. Et voilà. Toujours souhaiter que la chance est belle. Artiste musicien, parce que le ministère a un mandat. Nous avons un mandat, mais sinon, un jour, si on a payé, il y a un ministère de la Culture et des Arts, il y a Jean Gouba, un type Morofran, un jour, si on a un bataillon, c'est ce que j'allais savoir. Est-ce que vous me rappelez ma proposition qu'on a dans le ministère de la Culture? Ça veut dire que ça peut être géré là-bas aussi. Entre Bino, IDOP, si par exemple il y a concert et zonga, et que qui est moi rencontre entre Bino artistes, na bande sur la diaspora. Mais nani tata, nani maman. Et là, ministre de la Culture. Mais sinon, quand on a dit d'ailleurs, pour nous faut ministère et les alliés comme Mouké, les alliés comme il faut ça va ensemble, mais ça la marque, sinon. Alors, donne-moi le plus de solutions après tout ce que nous avons dit ici. Au PCD a bien, il y a rencontre. Comment faire pour que l'artiste et musicien beaucoup tanasiko kasi, beau solo là, selon Vision Nayo, quelle est la démarche à faire? Bon, démarche est simple. Les beaux aux alliés pas ensemble, mais presque pas ensemble rebelle, nous avons besoin bango. Parce que en tout cas. Nga ko mona papa wemba na osama comme ça mona bimisi mutu te bon bobenga nga déjà na pesa corona oya pour peut-être mona so na bengi nani yo mais yo ke non benga bango tout ça ki ba makambo wana mais lelo pena mutu mo za guide na biso ya tout zo ba genda ku lelo tikali oya ko swala ba solo nyonso belé ba musique tout ça na sokoda donc sokoda la plateforme mo lelo so tout le monde aza libanda aza na kati. Même sur la société, ma solé belé. Parce que tant que pas président, tu gagnes comment se regarder. Tant premier ministre a premier ministre a papa Samba Lukom. Est-ce que tu gagnes comment se regarder? Dans les plateformes, en attendant le roi Imiko, on a placé pour aux adaptations ensemble. Nous avons ensemble les deux to kenalo. Comment faire pour se retrouver maintenant ensemble? Mais comment faire? Mais comment faire? Toujours de la awa, un de ces 4 matins, toujours une décision moi sont on parle là, tu rebenga na ba camarade nyonso, baza la poto solo là, tu ba ne to cha munguna o yazali na kati ya monde. Aningo buma musique à Congo à travers ba frère ya bango mogo. Ça dit boteleme na bango ga, boteleme na bango kaka.
bateau baza na kati ya combat pena biso tout le monde yi combat bateau ma yele pona mboka ekende et puis esalami mais bateau musu ba yele ngo mabe ndena biso ko ka ba ene yaki ma bele biso kuta na mokonza mboka to sola ki trop bateau ba kanisa so boko kuta na mokonza mboka to kenda makamusu tamusuka ya kozela moi transport mani te to kenda na makamako solo la boyi bena tala biso abo libanda pe kuna to lingi yo osala to pesa ka ba technique. Mais est-ce que tu penses qu'à la finalité, Mboka, c'est-à-dire notre pays, le gouvernement, ne pouvait pas non plus s'impliquer aussi pour notre retour à concert en Poto? Mais le gouvernement a dit tata mama to geto zonga. Ce qui lelo biso mo to bongi citoyen bon voilà mon konza Mboka. Biso mo lelo ba sanité na biso na makam na biso na to za ngo souté piste na sur le PC yango au mon homologue na yo bo solo la pona. Eza be piste mususu. Mais piste li boso na biso na biso. Piste li boso na biso. Parce que net nga boy pona nga meilleur na fouter la zarati. Tout ça artiste le gars musique za na frontière te tongo ko ta. Est-ce que yo mona tongo tani maître Gim sa zalaga. Mais au moni daju pa ya. Ozomona. Donc mon la musique za na frontière te on sait jamais. Il faut au coup de la pour sauver. Un de ces quatre awa tozonga ga kuna na sogoda. Bon o bazar bitumba déjà ko finga balinga te na ite so ba sandeng mais tozonga ga kuna. Pour na kolobela kombo ya tata na maman na biso musique. Où est Raza administrateur tour? Oui, ba sam tchinto ba koti ba parce que ba te beta ba na poste na ko ba kansa na ile ki poste. Or oui. Abazo ke na poste ngai na ki prida danga bia na zo poste ti. Na za ona ga pona ko boka kamai bilangi kola bien. Yo votaina. Ko voter na ndeni. Administrateur. L'administrateur. Na voté qui Sam Chinto. Na voté qui Sam. Azana makanisa bien. Azo sala combat moko. Bisika uta na moi makambe bele kili. Parce qu'il n'est pas un grand combattant na poto. Mais il a compris. Avec combattant. Ah mais pas Sam danger. Oh. Pas Sam pas grand combattant. Non. Et c'est que Sam azonga qui on a au moins 9 ou bien 11 moniérés. Poni. Mais il paraît combien ça moniérés. Nabina mon frère Kenny Malembe a nazara awa Kenny Malembe puis les lois comme Malembe n'a voté à combien d'administrateurs na kata Sogoda. Donc yo tindiki. Mais oui. A Fredé non mais tu peux voter on est démarrer. Tu peux chauffer là. Voter démarrer pour chauffer. Ah là là. En tout cas la bonne chance à mon décognon sur la batuignon oh il va jouer place à l'administration na kata au sein à Sogoda et félicitations à Koulout na Jossa. Parce que quand la dirigeant, il y a une facilité. Tala hier le bagana écouter mais tala benjir. Tala ba ni bazo mener vie ya Koulout na so Jossa. No tala bi vie zala prudent. Akola la paix atonga la mugi atigi na. Zala prudent cause diriger zaka ndingwana oyibi yo diriger groupe déjà temps belé plus de 52 ans zaiko langalanga donc ozali ozamoto supporter makamunyo so supporter ka. Par conseil de plus à ba vie ngona mais la facilité donc Sogoda Assemblée générale de Salamaki et lelo yo président Jossa Azaki na intérim et lelo a joué rôle na qui PCA ezokende lobe akolongwa mais on so salaki na Sogoda biso zo baba compléter parce que le gars ba na basi na bana na ba structure ba famille ma belé to ko lo ba makamuta yo zoki combien parce que to yeba combien tu dis combien mais bateau baza bon on va pas citer les noms bateau baza à côté hein beaucoup pas le père de ba donation à Drisha bazora ba mbona bango to bazwa raté bon ndekoloka le père qui na mona ngabi wali leki nanga oza ba responsabilité belé na mona oza mayele mais mayele ko kantsate ke mayele ali na bateau bazo mais mayele ya mboka Congo na koloba lopoto parce que buzo beza mingi na makama koloba lopoto mutu muso asa na plateau na ba robeta lopoto bi muta mayele or zoba ya niveau même ngabi le père démarche ya malamu soki opusani pembeni ya au sein ya Sogoda na kati mais na libanda boye et vous avez démarche moko malamu te pourquoi vous avez malamu te tant vous avez na musika okumko bimana image de benga ba impoli or vous avez droit et la droit na yo mais nous vous avez na musika bo telemisi na etando bo teni bazo loba et comme le bozo beta bato et comme le ba histoire mokeba yi ba dans les safu ba na et la normalité il faut opousa na pembeni loba net le père ga benga vieux Jossa papa mon papa tananga makanisi na memi awa yango epoto kene nango yango mais ce qu'on y a dans ma canisse mon côté au Siligaga musika libanda et puis tina soka faut batala au sala nini nde problème makasi yango au sala nini problème makasi yango
ngai frère na yo boye na mboka ata na sala 100% te mais 50% quand même na banona c'est tout na manda meilleur chanteur du pays na miso banani a papa Wemba ba Pepe Kale ba chanteur oh ba pesi biso cop na ka mboka mais on est là toujours humble toujours makambo net le père kaza artiste bien abeta mbonda danger auto sala nzembo siko ya kitoko mbonge na ndeko fali pupa c'est bien atapwa akota ngoko na pesa ka yemo eloko mais ya kosilika mbangu ndengo wana intérêt personnel moi je pense parce que l'intérêt général a droit aussi quand il faut pousser na au pousser no bon bino bozo ba koto teta yango ah oui mais il faut battre porter parole à Sokoda na droit à porter parole mabande wana na ça porter parole l'intérêt général pour na pays yo pour nzamba de connaître nga passage na nga na sala nini na kata mokili un point barre monsieur ça n'a pas à porter parole na Sokoda et d'ailleurs ba interpréter ma be ba frère na mo na mo fana na bango ba bio pile pesa nyoka longo nga na za legi nyoka longo oui ba frère na mo ya na bango ba frère ni na yibi bango za na bango ba frère église tétété non qui frère moko comme ça so ba frère église na cause de ma frère toi tu es mon frère est-ce que mon frère et comme ba frère ni na fana na bango bazanga ba kombo ana oui so monsieur Zili o melo bon ah ouais ah plateau makambo monde ati tala bana biso ndo ndengona mutu moko komi message abi kumumanda chante liwa do lobela wana eda neti pétage nini ouais moi comme pasteur Denis azolo ba on péter ko péter va plonga péter gaza juste o seni gaza juste na péter va planter ah pasteur Denis mais quand même direction à jouer mais ay ko longo l'action na mo bo umbu mbugo bato au frère mokili au frère Nzambe a longo l'action bo umbu wana oh mon frère mais bon yek bo umbu na niveau donc otala oyo na mutu so fana eboye dans un mode que tala muta mokili oyo est-ce que longo longo na bo umbu de longo liango na côté na kena bien a longo liango a longo ni mutawu wana ya kolakisa ke tala ningi to kosaka a longo liango ba kosaka yo zali mosala Nzambe et kambeli moko ya respect na monde entier mais pourquoi kosanga makambo so na assemblée peso yeba après ndi bisike bomba mebeleti o mela eloko na webele o mela bière na webele ma mebele ta kobata mare pesi pourtant tout ça makambo na 4000 ya chambre kangami yuzo mo sa makambo kuna mais liso ya Nzambe totala question mon on ngana tout monde ah tout le monde répondre au bébé mokilité bolak c'est biso esprit wenge et que wenge est esprit biso wenge dara toujours bolak sa biso to lak sa bino oui wenge dépend des cols OK parce que lelo soit toujours tala esprit wenge wana on dirait longwa on est en train de cheater hein c'est pour finir esprit wenge wana on dirait longwa tout le monde Adolphe va beta concert tout le monde attend moi muto wenge ke chapwa rien tout le monde a wera beta concert tout le monde a wenge moko kendaki ko chapwa rien tout le monde a jiba beta concert tout le monde a wenge tout le monde a bless bula tout le monde a neti yonkumu manda chante on a la siège beta vendredi tout le esprit wenge wana qu'est-ce qui est à la base et c'est ngona na motuna na ezali ngana kenda bango tout donc na gagner bango quoi oh oui mais ngai na keba na ki combien de fois na ki concert à maison mère combien de fois na ko soutenir président ex-président d'Absoji bien piana azana ba témoignage combien de fois mama Kolo mama X bless pour combien de fois na télé na concert na combien de fois Kolo ba gutende ko no mushaili ona na Adolphe alia combien de fois na télé donc nani te tanga na sunani te na kenda ente ça dit ya ngo le hotel ngana kenda kena bango tout mutu moko ya koloba ngana ya concert na eta voilà ya yona nyaya ngai en tout cas ba concert na zo betawa en tout cas na wenge na mwana muta côté na concert ta amona te na mona kitangu papa Simaro binanga manda yemba banze monanga en tout cas na mona au moins 2 fois weda son ayaki concert na 2 fois et pinga na ya ebele donc peut-être ayaki réciprocité ya ko ça te manque des fois le wenge et manqué sonné na KTCB plateforme ya wenge salamaka déjà et salamaka mlango et belé pe lelo bazo émerger bien tout bien mais molimo ko kako esprit ya wenge ngalinga ngote ngata na yaki na wenge kuna to yaki na wenge ba bel homme ba tout moko ba okenda kelasi
bato moko baza na mature bato moko baza bien là ça dit ngana yaki tant na wenge wana avant même wenge yaki que mission ko bala mwana ya te mission ko bala mwana ya te mission azaka ba voyou ba fumeur de chanvre ba mission bazaka bato moko ba respecta ba mission bazana na kindumba mingi mais biso de kutaki na wenge pena moi ordre moko boy ngata na wenge na 89 ordre bakulutu msuwa yura mona tamso beti li papa na kenzo ba bia amanda biso ko tamona biso na wenge ko la li papa longtemps bo to utina onjiro yena otia li papa boy ngabi a li papa masola bité o wenge et j'ai aimé c'est ça l'esprit wenge esprit wenge ali o tuzo mona lelo te ya kana ya ko kim ya ko yiba mbonga moninga esprit ya wenge o banga esprit ya wenge ya impolitesse ils a déjà wenge te parce que wenge a respect comme ça kuta ba via ngel ki mbuta na tuna e ndenge ni bango ba tsaki po bango ba tsaka po pour la respect donc esprit wenge je pense il y a esprit moko ya ensemble il y a batu moko bazaka na liloba moko il y a batu bazana respect il y a ba vie ya batu et voilà on va clôturer cette émission. Merci à Honoré Mvoula, merci à comme ça Trésor Moutiki, Patrick Boussi. Bonjour, bon dimanche à toi. Merci à Elidor Mouyaya, Clondé à Trésor Simbi. Le cœur avec toi. Merci aussi à Comme c'est Mousse Sampa, Glenn Fouti, PK Service Patrick Abouika. Merci à Dido Kalala, Méli Kisombe, Mireille, Clondé spécial à vous. Et pourquoi ne pas dire Clondé spécial à Maître Hugues Ekapouloussi. Ça dit bon, mais quand Kombo en a bien, Maître Hugues Ekapouloussi, d'ici décembre, le vainqueur de tous les dangers. Bonjour et bon dimanche à toi. Problème. Non, ça c'est plus que Wenge. Ça c'est plus que Wenge. Où t'indiques? Mais n'arrête. Et Tindekeli. Bienvenue à Kinshasa, à Mel Katessa. Bon séjour à Kinshasa. Donc avec toi, merci Jackson Boliko et Avon Dekan. Alors on va clôturer cette émission. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir en dehors que chaque vendredi nous devons nous retrouver? Apparemment, et comme moi, quoi que ce soit pour c'est ce bloc à Sika. Ah ouais, on a aussi ça acoustique où il y a des voix de chanteurs au mission au Congo. La salle on pas Dem Record, Azar arrangeur parmi les meilleurs Dem, bien sûr. Et na Sisi, na auto acoustique. Dans 5 jours, on a perdu déjà. Ok. Image. Et puis, on a quand même. Papa Lutumba, que son homme repose en paix. Après ça, il y a quand même chance. Moi, je vais vous dire, oh, Salama n'a pas de chose. Na sali quand même honneur. Na sali disque Mogoya. Banze monaye pendambu. Na banze monanga pendambu. Oh, on a fin février. Mais ah, ouais, bah, tout le monde on a mis le mois de décembre. Acoustique, on a pas de recépé là. Na seulement un mélange. Donc c'est ce qu'on va attendre maintenant. Oui. Et voilà, et puis vraiment merci à Bandeko parce que le moment est tellement dur. On ne prépare pas une grande production, une grande salle, dans la ville ou bien. Bon, en tout cas, on a bêti chez Temba déjà. On a bêti chez Temba. On a bêti chez Temba, on a bêti chez Yakite. Nayaki. Nayaki. Alors, mais on a bêti preuve. On a bêti chez collègues, Zakari, na mona ba ndeko belé ayo ba yaki wana mais non musique zo beta musique ya boy et j'ai aimé de ce côté-là félicitations ça faut reconnaître j'ai aimé siko 50 ans na salango na ozonga ga chez Temba je pense donc en novembre na ozonga chez Temba pendant ça 50 ans na bengisa ba artiste na bengisa bino ba journaliste nyos parce que bino ba journaliste belé na kata Congo bo tindika pe biso danger parce que au moins on a fait ndako boy na pesi programme na ngolo bien on pena na motema nyoso na énergie nyoso donc yango na kobenga pe bino ba journaliste o ebele bo tsakinga po boyebani na kobenga pe bino et na kobenga mo bande comme ça braza et puis na kobenga bande comme suso bazana ba poto ba roya po na comme ça on me venait pas parce que 50 ans ils ont facilité c'est pour qui boko kwa roga boko que ça succès moi était ils ont bêta roga za artiste roga tala roga pas mimi braza c'est ça et yo ya na braza raconte yo roga yo sali nini ya yo donc roga en fait kaka moi bokoko non on dirait ça n'est logo mo boy logo mo yo yebi bilo ba kombo pamba mais rythme kaka et logo mo yo yebi po yo ba kama on est na monika musique na sali bien et voilà donc là on a fait ça excellence Didier Okito en tout cas type mo très bien la monde ça y a la montée la mo Didier Okito c'est très bien au moins azana batunyos excellence Didier Okito vraiment pas aux alliés bon dimanche que ma fumbe quoi donc bon dimanche pas aux alliés et là on peut ça bande ko nyonso
oyo bapesi ngai poa depuis kokufa ya mama na nga ya cela batemps moke napesi yango nyonso bamercie na nzela ya papi mboma awa parce que ezalaki facilité kokufela mama nakufelaki papa mais kokufela mama eza eloko moko en tout cas ti lelo nako kosaisir yango te parce que oyebi mpe tokutaka na mama na ti akomi yo omoni akei boye ezalaki facilité merci mpena mingi na nyonso elekaki mpona mama et puis je pense que bandeko nyonso bopesa biso bopesa nga chance et naza sur bokosepela bokopesa tu chance ebele mpo na diske oyo koya na février mais sinon acoustique wana déjà bino tout bokoya kosepela le février on aura un album chanteur ya malamu ou musicien malamu azalaka sincère na kokumisa ndeko na ye mais soki oza no ya malamu te kozala sincérité omona ekoki kogene yo donc napesi bambote na dani dende Real de Madrid napesi moto na biso mécène ya monene Willy Musheni bambote ebele napesi ya Laurent Sokoko bambote ebele polémique ekozala na kombo ya Laurent Sokoko te azali mécène monene na kati ya mboka asoutenaka baartiste na kati ya mboka oyo donc nga kutu polémique nazomona te ya Laurent nga na kote asoutenaka bato napesi bakokito panda shala bambote pa baza na lukapa kuna napesi bashiko mondele bamasi na biso bashiko mondele bacamarade nyonso bazotia biso poa ebele napesi bambote ebele edi badiata bazamo ebele donc baprogramme na ngai yango wana nasengi merci ndenge opensaki mpona ya korépondre mais je pense tant toyaka baémission boye toyeli règlement te toyei koclaircir mo makambo so mibale misato ekodérange te parce que aujourd'hui là toza na bana basi bakoli obike so oyo na palo okuti bapeti imo olobaka manda bona droit erreur tout donc au colis déjà il faut éviter biloko ebele ezala salité kombo ya Sokoda nga aza pour Sokoda naza pour gestion ya Sokoda mais nazali mutu ya mutu te na kati ya Sokoda mpo na langage ekomao mutu ya non et oyo nazozwa nayebi so déjà question nga nazwi 600 bongo sere nanga mbila bele so 1200 ekomi elengi ti ozomona donc ezokende mokolo mpe kulutu na biso kulutu na nga na yo papa na biso grand frère na biso na yo Josar akolongwa na ye mutu akoya mais oyo to asala kuna vous insistez de l'eau à la pointe. Si, parce que tant que ça kuna. Vous votez la loi kuna makambo balobeli. Moi t'es bon vous insistez nango. Bon vous insistez à bon. Voilà to lobeli ngo bien mingi. Et vous allez mieux entre ngana yo. C'est bon c'est logo. Et vous allez bien mieux entre ngana yo que pour na muto peut-être yo sala ki bien tozong sa yo. Mais so sala no bien te. Tozong so pour na problème parce que tu es monton zwaki ba mongo zwaki. Pour na sociétaire na kata nini yo. O sala ngo logo te. C'est bon. JC Pelé Tesoro, bonjour et bon dimanche. Merci à Levin Paye de nous suivre. Le général John Chibangu, clin d'œil spécial à toi et bon dimanche. Merci à Yves Ngoma, à Patrick Baraka, Fiston Boboli. Bon séjour à Kinshasa. Merci à Fiston Saï qui nous suit avec beaucoup d'attention. Et clin d'œil spécial à Martin Boussima, Alain Itela, Pati Chamali Roy. Bon séjour à Kinshasa, à madame, ton épouse, Maman Diane. Et merci à Bokele Boteti, clin d'œil comme ça, au général Ilondo et le général Smith qui nous suit depuis Lubumbashi. Nous allons nous lever pour se séparer. Nous allons nous séparer, fidèles téléspectateurs, avec cet élément Moet Grand Day 2021. C'était la crème de Kinshasa, les influenceurs qui se sont retrouvés autour d'une table pour pouvoir déguster, passer des très bons moments avec Mathieu. Nous allons découvrir ça en image, ça sera tout à l'heure. Je vais devoir vous laisser suivre ça. C'était un bon moment où j'ai dit une fois de plus merci à tous ceux qui ont répondu à cette invitation. Comment moi je te dis merci? Merci. Et puis nana baksa kuloto momi balé. Kuloto Benito Mukubwa et puis na maître moko ya avocat ya makasi azo sala makamulanga na discipline nyonso maître Kaïs Kayembe ici vous avez dans le Lubumbashi vraiment Lubumbashi na yo beta je pense que les 10 février na zoya OK Lubumbashi ouais la beta déjà kuna trop n'espère nous sommes coup de donc beta déjà kuna trop donc bambote belé na maître Kaïs. Ça me fait plaisir quand je revois cette liste de l'équipe technique qui revient. Ça me fait penser à... Et quand c'est Junior. Merci à Junior Landou, à tous ceux qui font partie de Colosi Lodge. Un grand merci à vous, le DG Christian Mumba, clin d'œil spécial, Junior Landou, Tis Mumba, bref, la grande équipe. Hein, je vous porte à cœur. Un grand merci à vous. Merci donc à l'équipe technique, Alfi Fouta, Jérémy Liongo. Georges Batouangambo.
tindika ki ako koma na mission mo kuna po ko luka kombo mwana na biso papi photo rene sango to tindike ba te belé soka ke démarrer akela Bon dimanche à mon ami Jackie Ndala. Allez Jackie, je t'aime bien mon ami frère. Jackie Ndala, vraiment, Jackie Ndala. Bonjour et bon dimanche, force à toi et force aussi à Daniel Massaro qui nous suit avec beaucoup d'attention. Ah bon? Adonai ma foi là, Eloge Mboloko, Galva Tuzolana. Ah, on a zotanga ba kombo na bino. Soka voiture le pelé OK. Merci à Francis Lando. Allez. Ah, il y a encore papa de Freddy. Na papa Freddy à côté. Bon, Yankoba. Yannick Abango continue. Zoba na Zoba. Oui, bah ça la Zoba moko. Oui, hein, normalement. Tu vas Zoba. Ozong suzu magamango. Oui, si la terre, mais maïle na maïle. Maïle matsalika mususu. Zoba na zoba kitsamabe. Ah voilà donc. Junior coulé le na dax menaem. Maïle na bango sala nyonso. Ah, heureusement vous de connaissance, vous pouvez savoir force. Ate maïle na bango. Faut pas être un grand na batonengo wana. Ba dax wana batakala. Bato tindika ngai. Oui. Mais batindiki yo, batindika ka pe mozanga na bango seke, ozanga na bango na kata voiture. Ah, voilà. Oh, soka ke démarrer au pays. Voilà batonengo. Mais biso tous comme datindiki biso ambassadeur Mutamba. Oui, ambassadeur Mutamba ali. Tu yo molande ni biso pe to tindika un grand homme. Mais na bien, net ngana na biwana. Obi ke na norme normalement Mutamba fa futanga. Mais tanga futinga tenga na tindiki. Na yo na yé. Donc bokei, ala reconnaissant quand même. Je dis merci, bonjour, bon dimanche à ma maman, maman Rose Mboma, je t'aime beaucoup maman, clin d'œil spécial à toi. Fidèle téléspectateur. Kabuita bana suka Costa Kabuita vraiment ta na fuka mita na gunzami. Yena yona tindika. Je suis reconnaissant. Ah, Costa tindika nga danger. Est-ce qu'on peut se séparer avec un acapella ou je sais que c'est dimanche. Moi je vous dis au revoir, je vous laisse en compagnie de Koumoumanda chante. Banguna bamuti wapi oro bandeko. Nakutise kokutara mukili. Yanga nini na kati ya mama. Butu ekoyinda tongo ekotana tokotanga mikolo. Nakomona kaka banzete ya mbila kasi moloni te. Asi akenda azonga mabele ho mawa. Ah. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.